mokili iza ba film susu bandima azomelisa même bambwa azobima na papa mikolo o mona kile musu aza koko na ye o yakana ka otele musu baninga pe ba babisi politoyi eyo kaka. Bonsoir sur internet, ça dépend de Herbolandela. Émission na bino o lisolo ya mbeto. Ya lisolo ya mbeto mais c'est ça car manko ko zapisa pas côté. Restez toujours branchés sur notre chaîne Planète Nana Effet TV. Eh ba le chaîne moro ya makambo, chaîne moro ya nebite comment na lo bato ninga bêtise te to ninga polémique te mais toninga kaka bosolo na ndenge moko ya soin to pesaka mingi ba conseil to moto ko loba ya malamu retenir ya mabe boira parce que bazwaka je m'excuse parce que bazwaka nyonso te. Voilà lelo to lobela nini tozo lobela sur ba garçon na ba fille o balingi vie ya pressé parce que na mokili tozomona makambo wana eza trop. Voilà, sans plus tarder avant na kotara na masolango je dis merci na le bon Dieu parce que il t'a permettre ngana binoto mona na nitsu parce que ce qui était vraiment mobulu makasi plafond numéro 1 na vie à Natacha Boto. Je dis bonjour à la patronne, à la grande dame, maman sociale, maman ya motema bolingo, maman ya bane belé. Nana est fait depuis Paris en tout cas. Merci beaucoup maman na confiance pe fidélité pe sanga mono Natacha Boto nazo sala kaka musala. Je dis bonjour na babone nyonso ya Planète Nana Effet TV. Nga na benga bino famille na benga bino babone na benga bino famille parce que o bozo sa na chaîne na bino otoko pesa bino sakaka ba merci bo lemba biso te bo continue toujours ko s'abonner bo tsaka ba j'aime bo commenter en tout cas wana pende l'accent ki musala ezo sala ma. Je dis bonjour na famille na nga famille Boto. Je dis bonjour na Jules Baba ma bande depuis Bandal séparé. Je dis bonjour encore na pas copine à moi, vous avez vraiment ébélé, hein? Moi, tant que vous êtes beau, teninga, regardez na linga bino mingi. Je dis bonjour encore na mon grand frère na linga Keming Blancha Iyambo Boto depuis Matonge. Je dis bonjour encore na ba maman nanga ba maman ba concert à Natacha Boto, maman Kola, maman Doli, maman Bouanga, ba ya nanga Suzy pour tout moi ça pembe mon pandisango, Niki Makola, Mimi Bouanga, Niki en tout cas boza vraiment ebele bayaya wana ba mama wana ba conseil à moi na bongo Natacha Boto ayo kaka ba bito muto ko peso conseil ba boya raté ba yo kaka ya malamu kaka ozwi ya mabe otiki. Voilà toko taka na sujet na biso na bak le tozo lobela ba fille na ba garçon ba linga vie ya pressé parce que mam to mone bele na mokili iza ba fille mususu bandima azomelisa même bambwa azobima pena bambwa eza ba film susu au sentir qui vit penda salara eza dégâts makas le muso azobima pena muninga na ye mwasi ba réalité nyonso to mona ngona mokili eza pena ba garçon susu azobima na muninga na ye mobile pona nini vie ya pressé. Les amsupa monika ka azana mutuka ya bien les amsupa monika ka asalaka ba voyage akenaka par-ci par-là ba monika azalaka toujours chic en tout cas ceux qui peut ozala chic ceux qui na ndenga bien eza mabete eza ba mususu azo azaka chic azana ba makamne ba entreprise ne ba bloko ndenge na ndenge mais azo na ndenge moko ya bien parce que na mokili pe soko bosser nous dire okozwa mais ngasko o bosser tselongi na moi kemba pozwa mbongo osala makambo wana mais noki etinda yo okota na mabe wana vraiment eza kitoko te eza ba film susu sentir que mamba salaka azobima na ba papa mikolo o mona kile musu aza koko na ye eza ba film susu le musu osama musu kaka ya bien te pour kaka apparaître na miso bato vie pressée futara te zela temps ya nzambe
nde tozala na sa mokili boye nzambe atia motu na ngongane oyo akopambola ye mutu musu nzambe atia kopambola ma azwa bénédiction na 2022 musu na 2021 leka musu 2020 musu 2025 zela temps na ye koka vie pressée futara te vie pressée komemoka na libulu ntango yo sala eloko wana lobi na onini oyo loni parce que mabe tosalaka erattrapera biso plus tard et cause mabe wana misu kokita tina 4e génération parce que ça mabe misu bato baosibir lelo le misu bakoko na biso basalaka ngo le misu oyebi bato bakufa kala mais yo ozosibir conséquence wana parce que mabe efutamaka mabe vie pressée futara te luka teka maelo nzamba tio nango bimisa ona mokili bimaka ta tongo beta kayu ozwa mbongo kolia na kimia noki osala oiza nzamba osepela nango te vie pressée futara te eza pe na ba fille musu ba garçon musu le musu asala to mabe mo boy po le musu moso azalaki na ye tema zaki na vie pressée alika nga funa zala boy nga funa paraître na miso bato nga funa sala boy tellement chaud wana eleki atindi mobile akomiti na niveau moko asali oyo akana kite po kaka mwasa zala heureuse eza pe na basi mususu ake kondima le musu elo mo oyo akana ka otele musu baninga pe babebisi po litoyi eyo kaka lelo kiko boya lobo ko boya bo lobi kuna olingo sala siko tango sala eloko bongo nini oyo loni na nzoto na yo vie pressée futara te zela temps ya nzambe kuka kolinga kosala elo mo oyo nzambe azosepela te ka po ozwa pour bamono koza na mutuka bien pour bamono ka kolataka bien pour bamono ka ozalaka toujours chic osalaka ba voyage okendaka par-ci par-là mais là on suppose wa mbongo wana oleka na condition mo boye même sous condition na ya mabe makasi même sous nzamba tsa okufa na 100 ans mais otonge kota na vie wana okaboli vie na okatikati ndeko mwasi ndeko mobali vie précise mabe yeba koluka linga o souffrir teka tselongi na moyi sala commerce ozwa mbongo lia na ndenge ya kimia ke no olia mbongo moko na facilité mais oleki na condition moko eza mabe même na miso ya nzambe eza na bato mosusu akoloba te nga pasi nde tindanga mpona sala eloko oyo quelle que soit difficulté tela nzambe zela ta ya nzambe quel que soit problème ongo ekomelo ndenge nini teka ta mosusu amoni ozoteka seka ya ta yango yokakaka na moi boye ndenge nini eza ya yo ti nzambe mpa kosunga yebi ke mwana nga azoluka azosouffrir noki ok esala biloko oyo eza na miso nzambe sepelisa nzambe te o ata na miso biso bata mokili otali penda ke vi muto osala ezo sepelisa ye te pona nini po monoko oza fi bwakama po monoko oza jeune moko très jeune moko ya bio po monoko oza tonton mo bo bandenge ana kaka siko poza tonton bandenge ana luka vi na ndenge ya malembe presse mbango pema embata mise na biso asena déjà kotika biso mabele lise mbango pema est-ce que kokoka malamu nalia matembela ndinga kimia ke nalia soso na ndinga kimia te nole musulme na ze reste nole musulme na resume ba vieux na salaka parce que ba film so ba so moni paso na monaka te ndeko mwasi ndeko mobali na vie faut zela temps ya nzambe zela temps ya nzambe kolinga pe ko envier te parce que soki toza ko envier et otinda biso kana mabe te ngaka miko na moni fia na tsaka belo ti anga pe fona tsa noko na moni fi wana zo mema mutuka bien loko na moni garçon la taka bien le musu ye oyebi ndenga zwela rango te oyebi ndenga zwela rango te yo le musu ki ko meka kaka boye e yindelio kontena oya yoza nango
koninga otala mutu te soki oza nilamba moko nazalaka nilamba moko na nika tanda soki ozaka na mutuka moko nazalaka na mutuka moko wana soki ozaka na mesa moko nazalaka na mesa wana bunda nde kolisa noke okende bimana moninga na mwasi soki bimana moninga na mobali soki osala eloko moko ya mabe soki omelisa mbwa obimana mbwa po zwa obungisa molimo no mpona bisonga mokili ndeko mwasi conseil na opesa yeba koluka me luka na ndenge moko ya bien nzimata babengo yango fio atekaka mapa yayo yango fio avandaka na kiti lokola na ti love air nyonso koloba yanga mwa difo na wana ozwa yanga na yibi te yanga nazobima ntongo na ye osala mosala mpo na fele mwana azwa 1 franc na nga eza mpe na bato mosusu aza na vie moko ya kitoko me aluka bosa dire amérite oyo aza lelo me ezala bongo soki na ndenge moko ya bien me na ndenge mabe te na ndenge ya vie pressée te eza bato mosusu basimbaki mponi vie pressée ntongo asimba mpe kisi bakondiso bapesi akoki te mosusu abeli liboma mpo vie pressée ndeko mwasi ndeko mobali zela temps ya nzambe soki ngonga no ebeti oforce eloko te ta nzambe ngo mpe mbongo yango ekokita te ka bato lefonga mbongo ekiti yeba koluka yeba koteka sala commerce ti elongi na moi okeluka eza ya yo nzambe mpo pambola moto amona opoza na 1 ils étaient comme ça les lots tous les zéros nzamba pa non tant que ça na 1 nzamba yoba obakisi lo 2 3 4 5 eza bat musu ba escroquer au monde a escroquer mutu mbongo ya makasi po ni azwa car oyo tokite mais mutu ole musu toki mais yozo escroquer mbongo kimi na mbongo ne po nini ozaka na via lix oyo mutu luki yo mutu toki na motoki ya moninga nzambe moko lobi okolia na motoki na yo sikoyo okelia na motoki ya moninga po ani vie pressée lemso mone moninga te car na otambola nga pifuna koma na prouver bango na mokilo ba prouver a mutu na mokilo eza ba fi musu lemso a sala scandale modo ya dégâts ayiba lemsu osanti ke mbongo moya ba parents lemsu akwesa ba parents eza ba fille mususu o sentir que batie place oyo asala mais azui asali coup d'état pour une vie pressée azwaka alikaka zala paraître na miso baninga eza ba garçon mususu basala likambo kutu bakanaki te eza ba garçon mususu lemsu abima na mama moya mukolo ole muso abenge koko ole muso abenge mama na ye kwa nozo kambo yo kasi pozo malédiction fozo kana mama na papa aboti yo jeune garçon tongo kibima na mama aza mukolo na yo o mama aza âge mo na mama na yo o moni bolumbu na ye o suis malédiction te poani ozo kambongo muto benga wana mère nazana mère na mo balombanga o te be mère ndeko mobali à quoi sert aujourd'hui sa mokilo bungisa molimo na yata tinda te luka ndeko mosu zale mso bimana papa mo mokolo makasi po nous aura bon to bon episo ko lingiza na mabete mais muto mona ki opina za koko nanga opina za papa ko botanga kapuzwa mbongo mini mokanisa ke ntango omoni osala eloko ya bongo eza bafilme mosusu asali coup d'état pa na mobali ya to ya mama ne moko bamaka to ser ne moko boye yo kasi moto ntango azolela na kombo na yo so leka mwa moso asali nga boye po kaka nazwaka mbongo epa papa wana po nazalaka chic po kana paraître na miso baninga siko mwa moso ntango alela na kombo nao yo zwa bénédiction mino kasi nzambe ayoka kolela na bango te
ça la carrière. Eh ben film ça vous na yebi moi ce n'était na kenewa na ola kisaye. Moi c'est ton a ma bolongo na sazo le panza minza bana yo kete. Yo kanza ba yo wakaya yo kate. Ti vie pressée elle a tinate. Vie pressée et même quand on a les boulots. On comme ce qui n'a pas comme déjà trop tard. Au moins quand on yozana ewana boss organisé. Au moins quand on yozana wana yebaka ko travailler dur. Le banzambe sunganga yi. Enanga yango na ye nango bakisela nga 2 3 4 5. Nzamba osala. Ndeko mwasi, ndeko mobali yo mutu zolandanga. Na condamner mutu te, na pesika juste des conseils. Soko munu zana ba vie wana, ezana tina te. Tika vie wana. Zana oyo kako zana ya zo sunga yo. Na mukid koninga ko escroquer no kwa mute. Koninga ko blesser o batu te. Koninga ko se comparer na batu te. Konte na oya yo zana ngo. Oya yo mukeno zana mona ka ngona zana ngo belé po tinde na mabete. Soko bandi ko tala kinga na zalabo taku kinga ndenga zala tinde na mabe osala nyonso tozo mona mukili de bafi bazo bana bambwa bafi bazo besa bambo mabele ba garso ko mana muninga ne mobali fia ko mana muninga ne mwasi nyonso mabe to mona to na mukili tango zana esprit ko envier ko tala ndeko tindo kota na libulu wana okota na erreur wana ndeko mwasi ndeko mobali. Vie précise à la tinate. C'est compter na oyozana ngo. C'est compter na mobile no oyozana, c'est compter na mwasi no oyozana. Ezapi na mibali misusu azwa mbongo na normal boy. Mais ndenge za ke vie za ba réalité. Eza moko mati, moko kiti. Sko tango shit wana ye. Ils ont battu msusu ayebaki ko bomba te ayebaki ko salela te tango shitu wana komi ça l'examen de conscience place nino na tambula ki bien te et ko zamba musule musoza na mwasi moko ayebi ko conseiller te tema moni souffrance eleki mwasi pa ko motie mal à l'aise. Nakendeka na simba, nakendeka na zoya mutu, nakendeka na koma boy, nakendeka na sala boy. Dete ko mona nyonso etondi na mukili. De ko mosto ngozana mobile, non, yeba ko conseiller, mobile ba ko conseiller mwasi non, mama yeba ko conseiller mwana, papa yeba ko conseiller mwana. Pour mukili si e baby. To tambola na ko banga nzambi. To tambola na ba principe. Pour mutu ndenga zala bo mutu na mutazana ba principe na ye o na ko sala te o na ko sala eloko muninga na ko zwa te na ko envier te na ko zwa o yanga na ko bosser dire pona koma na ba niveau wana bosser dire luka po isa ba fi musula musayibi ne wo luka te ya vana ne likaka na ba mibali. Mutno mutazana ndenge naye. Na moyo ngana tselungu na moyo esimba te. Na bepsa tenanga. Nga commerce nange koma na ngepa ba mibali. Ndeko mwasi. Nga commerce nange koma na ngepa ba mama ba sœur. Ça ba sœur au vivre. Non ma bête. Mais là on yoso ils ont la conséquence nango. Donc merci pour le lot vraiment na suki awa. Pour le lot vraiment na suki ana pese kara conseil le lezaka na pese conseil beaucoup plus na ba garçon ba fille o ba lingi vie appréciée ils ont na tina mon côté vie appréciée et rememe quoi na liwa vie appréciée et meloka mabe na nzoto maladi makambo kili parce que vie appréciée yeba ko luka yeba ko créer sala mena ndenge mo ya kimia tselongi na moyo luka
poko mana 5 banano na 1 talisa nzambe na sana esunga ngai. Merci beaucoup, je dis un grand merci à la patronne Nana et fille, en tout cas la patronne vraiment merci beaucoup, merci la confiance et fidélité au pesanga mono non salaka musa. Je dis merci na abonné nyosu ya planète Nana et fille TV. Merci, abonnez-vous dans tali émission, en tout cas s'abonner, tia j'aime, commenter, ma kofingate parce que to finga Natacha ekota awa et bien abote ninga rigueur te na condamner muté juste na pesi toli to mutazolo ba ya malam retenir ya mabe bora parce que bazwara nyoso te nga pe na kokate moi ya muke o na zwaka nde na yaka na partager on a bino bandeko nanga bino famille nanga o pa mona za na concert o pesa nga numéro zana benga na koyoka conseil makasi. Restez toujours branchés sur notre chaîne Planète Nana et Fille TV, émission Lisolo Yambeto, Natacha Boto, autrement dit nature femme battante, Naza Awa, Nazo Pesakara, Batoli Ndenge Izalaka. Merci, na mon réalisateur Gimboma. Et mon réalisateur Gimbo Mapoma, merci l'équipe technique mon la planète Nana et Fille TV en tout cas merci une fois de plus, merci na la patronne Nana et Fille, maman sociale, maman ya motema bolingo, maman ya banebele, maman moro malamu, maman moro boboto, maman moro pesa la chance na bana en tout cas merci beaucoup maman. Je dis un grand merci à mon père spirituel, le prophète Kondepolo Dominique de l'église Liloba Nzambe. Je dis un grand merci à la famille Nanga famille Boto. Je dis un grand merci na baboni. Ngaka baboni ngabinga no famille baboni ya planète Nana et Fille TV baboni moi en tout cas merci na ba o ba désabonner na ba o baza ko s'abonner merci parce que to kota na banda ko na mino sakoto ki en tout cas boyamba biso vraiment na motema moko ya ko fonga Natacha Boto za ka mwana ba mama na linga ba mama mingi na linga pe ba papa mingi na linga pe ba ya mingi baleki na ngapela linga bino mingi merci ngana bino to mona nimbala ya sima bisou bye.